Donc, Martin Fayulu a un parti politique. Il y a un parti politique qui a décidé. Parti politique qui a décidé. Parti politique qui a décidé. Parti à Mouké. La Mouka est une plateforme électorale. Au moins, tant qu'il y a chanter vérité des urnes. Bisous, merci tout ça sur la vérité, la logique où on est à vérité des urnes. Donc, idéologie naïe, nous y a bisous et autres que ça n'a pas. Parce que politique est dynamique. Vérité des urnes, Félix, il faut être président de la République. Et comment on a dit son déngéné. Donc, il y a un bout mis balé dans le Angola, il Fayulu ezali yete mutasala ke la muka. Ezali ye mutasala ke la muka te. C'est Jean-Pierre Bemba. Ezali ba Jean-Pierre Bemba wa twasala ke la muka. Même na Félix wana azaki tango ba sola la muka. La muka ezali ya yete. Mais idéologie na yende. Biso nyonso tozelaki na objectif moko ko faire partir Kabila. Pour Kabila azaki en torse na mboka na biso. Tango tomoni que Félix a commis le pouvoir. Pour to yeba que azali ko kabana Kabila. To yebi c'est ce que kabana Kabila wana biso te ko ya ko pesa au poids. Bon tango moto yebi si moto ndenge wana moto pa kabana moto wana. Yango wana biso ema se to ko pesa ye poids. Pour kabana Kabila pour moto yo anyokoli biso na mboko ezali ye. Mesdames et messieurs, chers internautes, salut de partout où vous êtes. On a pessimé Bambote Mingi, Bana Poto, Bana Kin, Bambote Belé Nabino, Balandi à Congo Suisse. Vous allez toujours fidèle pour Kolanda Bisso. Aujourd'hui, tous on a invité Nabisso, Boyebi Epe, Ayeli Bino, Basango, Ba Nouvelle Belé, Yamarambo, Etali, politique. Akobete la bino masolo akotimo la pena na bozindo nyo surtout koyebisa na bino ba makambo bino bozozela koyeba à propos ya politique ya parti na bino ototanga kombo kala mingi te tokoyamba invité na biso ako se présenter moko auprès ya balandi na biso o bozali. Bonjour monsieur Cicéron. Bonjour madame journaliste. Bonjour. Tozali malam. Balandi na bino bazolanda bazana bazolanda na koloba te ngana ntika yo moko maloba surtout opesi na bango ou annoncer ou se présenter nani oyo zali auprès de balandi na bino ya parti politique na bino opesa pe kombo ya parti politique na bino tout complet ou se présenter opesi pe kombo ya parti na bino parce que bana poto bazali bazolanda biso. Et puis, Banakin puis bazolanda biso, les ana bateau bazana posa bayeba monsieur Cicéron azanani ayeko lukanini na Congo Suisse ayeko lubana biso nini se présenter. Merci maman journaliste. Ngai Nazali, secrétaire général du groupe d'appui et de soutien à Jean-Pierre Bemba. Okay. GAS JPB en sigle. Ezali structure spécialisée à MLC, le mouvement de libération du Congo. Okay. Alors naya wapo tolongola ba équivoque na makambo ndenge batu mususu baza koloba na mituna bango bazoloba neti nini équivoque nini actualité nini oezali parce que je vois déjà aux ana MLC aux ana parti politique MLC ya Jean-Pierre Bemba actualité oezali oyo yeni biso pona koloba bato bazoloba makambo contre et tout ndenge otoloba siko expliquer biso na to comprendre na mozindo parce que ils a un peu flou en fait. Oyebi maman journaliste bato namboka na biso babosa na kamingi babosa na makambo mingi eloko vraiment nga na regrette kana mboka na biso yango wana par rapport po bato baza kotuna Jean-Pierre Bemba salanini Jean-Pierre Bemba azali nani tout ça bayebaka yango te yo no expliquer na bato oyebisa bato que Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba parce que biso pe tozoye bateti lelo toye baraté Jean-Pierre Bemba toyo kakaye toye baraté azalaka nani asala nini na Congo eloko nini o Jean-Pierre Bemba toko kobimisa na minute oyo tolobaki asala à part rébellion ndenge toyoka ki asala rébellion na Congo et puis après rébellion de bamaka mususu et ya sima mais position na vraiment toye baraté yo no expliquer biso na plateau na biso ya Congo Suisse. Oui, maman journaliste. Oyebi Jean-Pierre Bemba, d'abord, azali moana
ya bailleur de fonds. Ok. Moto moka ko bunga tata na ye na mboko oyo te. Jean-Pierre Bemba na mokolo moko atikala kolala nzala te. Nazoya malembe. Okay. Jean-Pierre Bemba azali moto ya culture makasi. Atanga bien, il a fait de très bonnes études. Okay. Moto moka ko bunga yango na mboko oyo te. Jean-Pierre Bemba tango Laurent Désiré Kabila na conglomérat d'aventuriers na ye baye na mboko oyo baye kolongola eloko nkombo démocratie na mboka. Oyebi to komaki na conférence nationale souveraine. Veut dire démocratie kotaki na ninoko ya bato. Tango ye aye na conglomérat d'aventuriers na ye wana aye ko boma démocratie na mboka. Alobi Etienne Tshisekedi oyo azalaki sikoyo otikalaki na ye lokola ba benganaki Mobutu totika alobi poto régner bien il faut Etienne Tshisekedi alongwa na mboko bazui ye na tracteur na yake de osala bilange pa na bango na kabe ya kamwanga donc terre etikalaki vide bazui Etienne Tshisekedi wa Mulumba mutu atikalaki na biso alokola tata oyo to bandaki kolanda démocratie bazui ye batindiki na village natal na ye awa ekomaki eloko koko ya Laurent Désiré Kabila afdel na ye wana donc moto akoki koloba na esika oyo azali te à un certain moment mwana wana ya Jean-Pierre Bemba alobi mais comment po nga na mona na victoire awa afdel basoda afdel bazui vraiment bidon ya mai bamelisi moto kompe moto alobi na lembi alobi babandisi ye bango moko lokola bazalaki koinstalle lisusu dictature na mboka te bazwi matraque bazopeta moto wana bafimbo na midi bumu awa na victoire bafimbo na libumu mpe omoni asanzi mpe asalaki hémorragie na miso na ngai pende na nini maison communale wana ya kalamu wana donc moto ngoyi koloba lisusu te lokola Etienne Tshisekedi akedeki epa na bango na tracteur ke dosala bilanga kuna po ya lobaki kakokani lisusu na démocratie te il faut akende kosala bilanga na mboka mwana moko ya mboka Jean-Pierre Bemba alobi non mais biso tokanisaki ye Laurent Désiré Kabila na bato na ye bayende po tobongisa démocratie na mboka yango ekomi nde sikoyo aya konyokola bato boye à un certain moment boyokaki Laurent Désiré Kabila alobi soki Équateur kaka esali meki kosala n'importe quoi nzambe akoregrete ndenge asalaki bikelamu na mbandaka alinga komisa yango bilanga alors mwana mboka Jean-Pierre Bemba alobi non abosani bomengo na ye po atikela koyoka nzala te okite mundela akumisaka moto te mama journaliste mundela akumisaka moto te nakanisi tango papa ya ye papa Saolona Jano Saolona tenga kofi oki mundela azoloba le patron des patrons est mort mundela akumisaka moto te okite patron des patrons fortune ezala ki makasi que ba benga ye patron ezaka fortune héritage ya tata na ye to eza après rébellion babiloko bato yazwa ndi après ndi sali que a koma na fortune wana soit eza héritage o yatika nango parce que avant azaki na fortune wana te c'est juste après rébellion de ressentir fortune wana et se manifester to monani na miso bato olobani ni pour na likambo te wana bato baza komikosa to Jean-Pierre Bemba d'abord azali héritier yoko yiko tangisa héritage ya tata na ye te aza héritage ya fortune wana soki bato azoloba na rébellion baprouve te soboyi te aza na héritage ya tata na ye mais depuis azaki na héritage wana ti abombaki héritage wana ti na nsima ya rébellion nde héritage wana akomi koutilize yango fortune wana sikoyo ese manifeste na miso ya bato eza quand même eloko moko ya kokama tokolobani biso te téléspectateurs na balandi na bino na bato baza na kati ya parti MLC balobani baloba te ndenge eza boye c'est que eza na nsima ya rébellion eza suite ya rébellion wana nde azwi bafortune wana oyo
ils ont se manifesté si quoi. Ozali kotuna ngai fortune ya Jean-Pierre Bemba. Batu baye baka mingi te. Jean-Pierre Bemba après ba études universitaires na ye na Louvain na échec. Jean-Pierre Bemba salaki musala. Jean-Pierre Bemba azali conseiller à Maréchal Mobutu. Ah bon? Jean-Pierre Bemba azalaki responsable directeur et entreprise lokola comme ça. Azaki conseiller ya Maréchal Mobutu. Maréchal Mobutu na nini? Conseiller financier ya Maréchal Mobutu. OK. Après ça, afungola ki société na ye moko ya comme ça. En dehors ya Telcel, société oyo efungwa ki ami bala ezali comme ça. Azwaki mbongo na ye après ba études universitaires. OK. Azalaki motoka bakisa pe na fortune ya tata na bango po azali héritier. Yango di sali yango asa kendo sala rébellion na ye. Ezali ka fortune ya tata na ye ye moko après ba études abandaki ko sala mosala. Azali conseiller financier à Maréchal, azali pe na société na ye moko comme ça. Azaki mbongo na ye belé tango wana ba société ya communication ezalaki nano mingi te na mboko. Ye azaki déjà na société ya communication. Yango tanga moni désordre koti na mboka. Conglomérat d'aventuriers AFDEL, ba étranger wana James Kabarebe, étranger, ministre de la Défense. Ba Bougera, vice-président de la République. Bizimaka, mallette diplomatique ya mboka ba pesi na étranger. Sikoyo ba komi ko torturer ba juif Etienne Tshisekedi ba relégué na mboka na bango. Jean-Pierre Bemba abosana ke fortune na bango abi jamais. Il faut na pesa sa vie na ngai sikoyo pona kende ko libérer bande ko na ngai pour démocratie ezali sous na mboka te. Nte alongwaki na exil sikayat azalaki aye ko sala rébellion. Tanga poussani na rébellion Laurent Désiré Kabila bangia. Parce que tout le monde makambo ya ba Robert Wate. Est-ce que Robert Wate esprit a komi awa? Est-ce que Robert Wate yebaki ke moto moka ko voter ye na mboko ya azalite? Ayebaki yango. Ndesi koyo tango Laurent Désiré Kabila amoni moto eye parce que le pouvoir des armes ne coûte que la voix des armes. Bema pa yene yango moto leki makasi alobi tete. Il faut cesser les faits. Cesser les faits wana bakenda ki wapi na Lusaka. Ezeka bato misaka kaka Laurent Désiré Kabila, ezeka Jean-Pierre Bemba, ezaki Rubero. Bango misato bakenda ki Lusaka po basala cesser les faits. Ezali pouvoir oyo ya Joseph Kabila te. Bato ba mikosa kate. Tango ba silisi kunda ebongi te bapanzani balingi babongisa Laurent Désiré Kabila akufi ngesi koyo et permettre bango bakende na Sun City. C'est le fait salami bakende na Sun City démocratie bango bazali koloba ba fali baza koloba ka makambo ya ba démocratie wana mboko oyo kofinga Jean-Pierre Bemba na bato na ye bato mususu oyo ba parlementaire de buba zolo baka. Mais démocratie moto azongisi démocratie na mboko oyo ezalaki Jean-Pierre Bemba. Po Jean-Pierre Bemba soki azoka ba arme wana te po démocratie esilaki Laurent Désiré Kabila ninga régner lokola maître ndesi koyo azwi ba arme tango ba moni ke moto eleki bakena négociation na Lusaka après Lusaka bakena Sun City kuna nde constitution kiso bazolo baka siko constitution mais bato abandi yango Jean-Pierre Bemba te. Jean-Pierre Bemba to abandi yango na Sun City. Constitution bango baza ko kriya kawa. Démocratie. Kasi Jean-Pierre Bemba baga kité. Ayebaki ka awa ngai na kei na Sun City to sali makambo nyonso wana na ko gagner l'élection. Amona ki adversaire de taille te. Joseph Kabila zaki adversaire ya Bemba de taille te. Awa na mboko. Na bato nyonso wa Rubero wa bato nyonso bazaki na rebellion. Moto moka zaki po ye d'abord azali mwana ya mboko. Abotami na mboko oyo ayebaki na mboko oyo bayebi ba famille na ye ayebaki kaka akobattre bango pena 2006 bomonaki alongaki soki ezalaki injustice ya ba malumalu te de triste mémoire mbele mboko oyo ezali susu mboko ndengo oyo te. Papa Cicéron, selon toujours na kati ya parcours ya Jean-Pierre Bemba
Lisolo, il y a 1+4. Jean-Pierre Bemba, na parcours na yende pour expliquer sikoyo na kati ya 1+4 abaki asala nini œuvre nini oyo kotanga to eloko nini oyo koloba que Jean-Pierre Bemba apporta to eloko moko boyo za nango ya souvenir oyo koloba oyo Jean-Pierre Bemba asala na kati ya 1+4. Mama ozali kotuna ngai na 1+4 Jean-Pierre Bemba asalaka eloko nini yango na yipsa kiwo liboso wake batu babosanaka mwa mingi na mboka na biso oyebi 1+4 wana ezalaki président moko na 4 vice-président. Bon, chaque vice-président azalaki na commission na ye mutusu azalaki na commission défense nationale, mutusu azalaki na commission sociale, mutusu azalaki na commission économique, mais Jean-Pierre Bemba azalaki na commission économique et financière. Yazaki na Ecofin. Asalaki nini na yebi soko ozali na bonne mémoire parlement o ezalaki wana ya transition na viva vice-président nyonso wana bakomisaki ye a maîtriser macroéconomique ya mboka na tango na ye dollar ezalaki na 39 dollar ezalaki na 39 donc a maîtriser qui macroéconomique ya mboka muto moko akoduti yango te parce que pouvoir ya achat population ezalaki bien na tango ya ezalaki na commission économique et financière et ce qui kaka boyete balobaka makambo ya ba dette ba efasa ba dette na banque mais moto abandaki ba contacte wana ya kosenga ba effacer ba dette na biso ezalaki Jean-Pierre Bemba po batu baza koyeba mingi te balobi asala nini oyebi aventurier moko na est Moutebouche kaka na transition wana aventurier wana azo massacrer bato kuna na est Jean-Pierre wana ka sur le plan sécuritaire lobi mais comment mais batipe oyo bakuya ko meka biso na mboka na biso boye ndenge nini azwaki kaka bataillon moko atindeli mbuja mabe boyoka kisango te atikimia susi oyo yazalaka na yango na mboka oyo ezali nde mpo na kotia mboka ezala kimia ezala stable économie tala depuis à longwani atikaki dollar na 39 sikoyo ezala na combien mais azo se manifester te azo kana te bato ayi depes bazoloba que aza asili aza susu na gaz te lo moko pe te azoyokana te yo ozoloba azosala effort mpo Congo evanda Congo ezala toujours en bon état mais azo se manifester te quoi aloba nini mais yo koloba bato ayi depes balobi Jean-Pierre Bemba azali na gaz te mais bato ayi depes yango banani est-ce que yo kaka buya abimi na télévision parle ba Jean-Pierre Bemba aza na gaz te yo ka moto lokola kabund abimi na télévision Kabuya aza toujours na IDPS c'est le secrétaire. Oui. Ah d'accord. Oui, il y a un secrétaire général à IDPS. Yo ki bato lokola kabundi balobaka yango. Kolokota ka makambo ya bato wana te ba parlementaire debout. Ba ye bo aza na gaz te nini. Oyebi mokola yaki. Yo mona kineke bato kende ko yamba yete. Ezali kakete. Mais yo mona kite mokolo wana banda kota union sacrée yo kana soute ba vandisa ye. Mais union sacrée ndelo bilobi awa te. Yo lobi aza na gaz te. Yo mambo lelo kasi. Oyo wana te ya kala te ya lelo. Oyo kana. Mais marche oyo ti ko sala awa. Andoki simbula mokolo ya elanga. Elanga ezali membula ebeki sala makate. Yo mona ki bato wana te. Kaka lobi awa. Bato abosa na kaka mekambo esalami kaka lobi awa. Papa si c'est aux hommes t'agrimas si ko yim tabetsa mula. Na lobi mais oui ezali gaz te. Gaz opo ba gaz ezala kama kambe belé te. Gaz ezali makambe belé. Yo mona na elanga. Mbula beta. Donc ezaki événement moyo. Événement moko munene bala kisake oyo nde mutasengeli kozala nkumu ya mboka. Mbula noki akei mais soko omoni bato bazalaki wana mais malamu na ndenge bakomaki awa na triomphale te soki bakomaki ngaki ezala vraiment nayebi te ndenge ngaki ezala
baloba gaz mosusu bakolobaka oyo bato oyo bapandaka bivanda banda kuna baparlementaire te soki balobi soki bakabuya balobi ah soki bakabundu balobi oui oki bango alobaka bayebi poids politique ya moto wana gaz ezali mingi. Mesdames et messieurs, depuis partout, Bozo Landabiso, Banapoto, Banakin, Bozo Landabiso, Banakongo Mubimba, donc comme déjà pour chuter vers la fin, il y a émission Nabiso. Bozo Katozoko, Bana, Papa Nabiso Cicéron, Ndenge Yazo, Kopé Koloba, Kopé Selabino, information, nouvelle to Banae ko ignoré, Makamsuso, il y a 4, il y a MLC, Tozoko Banaye, mais to commis déjà presque à la fin, il y a émission Nabiso, Tozoko Bana Papa, Tikino, Toko chuter na émission Nabiso, tranche Nabiso ya Lelo. Vous allez toujours s'abonner massivement, vous quitter chaîne Nabino, vous allez avoir fidélité Congo Suisse, gardez toujours l'œil sur nous et vous ne serez jamais dessus. Papa Cicéron, à propos, il y a histoire, il y a Martin Fayulu. Toujours Kabazolo que Martin Fayulu Loisan Ingra. Martin Fayulu Loisan Ingra. Azo, pour reconnaître Tebola, Jean-Pierre Bemba Salié, Abimissié, Asali que Batubaye, Baye. Mais c'est quoi la minute, tout le monde et comme Jean-Pierre Martin Fayulu a commis un gras et pas Jean-Pierre Bemba, c'est dû à quoi? Maman Motona Mokili, kokende kembango mbango te. Soki olandi mokili na mbango ezali baku munene. Biso moko tozali komona ndenge bazali ko finga kolobela Jean-Pierre Bemba na ba télévision. Ezo so abiso mingi. Puisque yo mona une créature et il y a que créateur et ça la makate une créature ne peut pas dépasser son créateur jamais. C'est qui les créateurs? Mais Bemba za créateur il y a failli Bemba ne muta sali failli ba la boyet mais tant que lobby na poto na lingi bo voter Martin Fayulu. Yo quand si sikoyo na 2023 soki Martin Fayulu a na Grand Équateur ba votaki Fayulu à 99%. Ba votaki Fayulu parce que Paul Bemba pesa ki ordre. Ah bon? À 99% et Grand Équateur c'est la province la plus peuplée d'Amboka Nabiso. Ils allaient troisième na vaste la dimension mais la plus peuplée province ya Mboka Nabiso ils allaient Équateur, Grand Équateur. Ceux qui va voter yo na 99%. Vous avez la chance de gagner l'élection. Bon, mais apparemment, quand on a même Équateur, on a Jean-Pierre Bemba, vraiment na unité, na succès, vraiment. Olanda kaba image était tanga accueilli pour ça la mariage na yena gemena. Atambola ki kuna bisika nyonso. Ezala lisala, ezala gemena, ezala badolite, ezala mbandaka. Mais yo mon akité. Oh. Mais kuna soki be malobi boye salama le tombe et que salama ka ndenga lobi. OK. Pour aux Équateur il faut négocier na ben. Sauf qu'on négocie na ben baté jamais. Qu'est-ce qui s'est passé entre Martin Fayulu et Jean-Pierre? Maman. Oyebi lamuka oyo ozali koyoka lamuka. Lamuka ezalaki nde plateforme électorale. Faut pas que baye bakayango. La muka ezali parti politique était. Mais namibe kuna biso ya la muka kuna eli koloba moto na moto. Chaque responsable a parti na ye azali libre à la makambo na ye. Donc Martin Fayulu azana parti politique té. Ye azali na parti politique na ye décidé. Parti politique na ye ya muke wana décidé. Biso nde tozalaki ebele na la muka. Biso tu as vu que parti politique ya Martin Fayulu eza la muka. Yo zo ni yango ni. Te. Parti politique na ye ko mona yango décidé. Parti ya muke. La muka ezaki nde plateforme électorale. Ba parti ebele, parti ya Bemba, parti ya Moïse Katumbi, ba parti ya Baboye, Mozito nini to sangani po to pesa ye poids. Po to bingana mutu moko boy. Moto yango nani Kabila. Omoni tango ya za ko chanter vérité des urnes.
biso MLC tozali sur na vérité na logique wana ya vérité des urnes te. Donc idéologie na ye no ya biso ezokesa na sikoyo. Parce que politique est dynamique. Vérité des bakolonga sikoyo Félix po ya bati ya président de la République et comme ngali sundengeni. Donc kaka mbula mi balé na ndam. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour na ndongo lobi plateforme wana boya ki kosangani pour na kotia Martin Fayulu poids? Qu'est-ce qui s'est passé pour na batouana mususu balongwa opanzana et puis tie comme na problème na Jean-Pierre Bemba? C'est quoi vraiment base ya likambo source na mo ezani? Kolongola ye Fayulu ezali yete mutasala ke la muka. Ezali ye mutasala ke la muka te. C'est Jean-Pierre Bemba. Ezali ba Jean-Pierre Bemba batasala ke la muka même na Félix wana azaki tango bazosola la muka. La muka ezali ya yete. Mais idéologie na yende. Biso nyonso tozalaki na objectif moko ko faire partir Kabila. Po Kabila azalaki en torse na mboka na biso. Tango tomoni ke Félix a commis na pouvoir. Po to yebake azali ko kabana Kabila. To yebisi soki ko kabana Kabila wana biso nete ko ya ko pesa au poids. Tango moto oyebisi moto ndenge wana moto pa akabani na moto wana yango wana biso MLC tozali kopesa ye poids po akabani na Kabila po moto oyo anyokoli biso na mboko oyo ezali ye. Quelle était la réaction ya Martin Fayulu tango Félix akabani na Kabila? Réaction ya Martin Fayulu ezaki nini? Martin Fayulu oya ye logique ka azali opposant azaka na vérité des urnes na ye ye oya ye objectif azali ka ko déclarer ka vérité des urnes mais c'est dévolu. Mais vérité des urnes parce que yende selon élection selon ye pour na ye za yende mutu falaki abimane sika wana yende mutu alongaki yende mutu azaki na bavo ebele ya mwana zo luka vérité des urnes. Oyebi na 2006 na kagaki ba élection vraiment na logique président Nzambe ayebi ezali Jean-Pierre Bemba monta agaki ba élection. Alors qu'est-ce qui s'est passé alors que tout s'est retrouvé? Oyebi na 2011 Kabila mais azo pouvoir na makasi bapesi ye pouvoir na makasi na malumani. Ah bon? Na 2011 la même chose. Vieux Titi abanda réclamer vérité des urnes. Azwaki yango te. Tango eleki. Yeso ki azali ko continuer na vérité des urnes wana. Biso te yebi etike ka mbula mi balé na ndambo. Mandé à Félix Yessie. Bon, bako pesa ile sur vérité des urnes wana. Bon, soki azo réclamer yango, a réclamer na ndenge na ye. Mais biso na MLC tozali no ya biso ba objectif mosusu o tozali kusala po toyeba kolonga ba élection na 2023. OK. Bandeko bolandi ndenge papa Cicéron a expliqué bino par rapport na makambo ya Martin Fayulu na Jean-Pierre Bemba. Voilà tokomi déjà na suka ya émission na biso. Nakopesa merci mingi na bato balandaki biso depuis partout, bandeko ya Poto, bandeko ya Congo. Merci beaucoup parce que vous avez wana ebele na sima ya ba télévision na bino, na ba téléphone na bino, na ba ordinateur na bino kolanda biso, na kati ya chaîne na biso Congo Suisse. Tokotika maloba epa ya papa na biso Cicéron a expliquer bino, a pesa ba nouvelle, a annoncer bino makambo yaza na posa ya kotikela bino comme message. Comme ça, toko se retrouver prochainement, mais tozana na plateau na biso na papa Cicéron na kotiki la binoye pendant quelques temps à sola na bino cher internaute. Merci. Na ligi ko senga na bandeko na biso nyonso. Bo azali na Poto, bao bazali awa na Kisasa. Baye bakakaka MLC zali parti munene na mboko oyo. Ezana parti moko eleki MLC na poids na mboko oyo te. Biso tozali structure spécialisée à MLC, groupe d'appui et de soutien à Jean-Pierre Bemba, grâce au JPB en cible. Tozali structure spécialisée à mouvement de libération du Congo. Oye bandi depuis 1999. Tango azali kaka na rébellion, biso wa bazali ko lukalu biso tozali ko sangana ka par-ci par là
pour éliminer la dictature, il y a un conglomérat d'aventuriers, il y a Laurent Désiré Kabila. Alors, il y a Monique, il y a une structure, pour MLC, il y a une structure spécialisée, moi et Belé. Il y a une structure spécialisée, moi côté, Aya, na GAS JPB, groupe d'appui de soutien à Jean-Pierre Bemba, pour mobiliser, pour redynamiser l'activité à partir. Baya, pour que Salam Moussala, la victoire finale à Jean-Pierre Bemba en 2023, tout comme ça y est la victoire finale. Oyo, à 5 ans, Mesdames et messieurs, voilà, Tokomi Nasuka émission na biso. Et ça qui vraiment plaisir mingi parce que vous avez un pour na Kolanda biso. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance pour pesa biso na Congo Suisse. Vous s'abonner massivement, vous garder toujours confiance dans vos alaka na na biso. Les autres qui na invité na biso Papa Cicéron à Solo Nabino à propos il y a MLC à propos ya lisolo ya Jean-Pierre Bemba Bolandie bozui ba connaissance oyo bozaki nango te bo apesi bino ba nouvelle oyo bozaki nango posa ya koyeba. En tout cas prochainement tokozala lisusu na tranche na biso ya sika bo continuer kolanda bo continuer ko s'abonner massivement toko décevoir bino ata mukolomo te. Merci beaucoup na bana poto, merci na bana kin, merci beaucoup na maître John, merci beaucoup na superviseur Papi, merci beaucoup na balandignon surtout ya Congo Suisse, merci beaucoup na maître Benjamin Lushima yo pozaki wana pona kolanda ngai, merci na maître Yannick, merci na maître Olivier, merci na Gianni Pacha, merci na maman Albertine, merci na Grace, merci na Gisèle Perrière, merci beaucoup na bino nyonso boza tellement ebele moyena tanga bino nyonso to ezalité. En tout cas toko pesa au revoir na papa na biso Cicéron. En tout cas toko se retrouver prochainement pour ayer la biso sous ba nouvelle ba sangoli sous ebele ya MLC tozala wana nayebi ke boza fidèle boromona akoya na ba nouvelle akoya na mambo ebele ba projet ebele ba mambo ebele baza nango moya lo bango lelo ezate prochainement akopesa la bino ako annoncer akoloba kaka ndenge moni alobi lelo azalaki clair a expliquer ba mambo ebele o ezalaki ya robatama ya fungoli yango alobi yango na poisa. Voilà prochainement bokozwa susu ya malonga lisusu ya roleka ya lelo makasi bozala toujours branché bozala toujours fidèle na Congo Suisse toko décevoir bino jamais. Merci beaucoup Papa Cicéron pesa bambote na yo moi maloba na o ya suka parce que tokomi déjà à la fin vraiment ya émission na biso. Nazali koyebisa bato nyonso kaka balanda MLC parti munene ya mboku ezali ndi MLC bato bakosa bino te distraction ezala te mokonzi na bino na mboku oyo oyo akoya kovandisa mboka oyo akoya kotia kimia na est bisika nyonso ezali Jean-Pierre Bemba bato babosanaka yango te yango tolingi bato ebele bakota na MLC po ete soki totibema na pouvoir akoloba na koloba te biloko nyonso ezali na est wana ekosila bango moko bakobulungana bakokima de gré de force bakomona pe kimi ekozala na est na pesi bandeko na ngai ya est mbote mingi boye bakakaka Jean-Pierre Bemba mokonzi na bino pe akoya kotiela bino kimia esika nini bozali kuna na est. Merci. Ok, merci, au revoir, à la prochaine, to se retrouver na tranche na biso mususu ya sika. Bobo sanate bo s'abonner massivement. Allez, au revoir, à la prochaine. Bye.